Bien, merci na balandiba na ESP Media na pesibino bonjour ou bonsoir na tango oyo boleki na kozwa biso na etando na bino mukino pesibino lisusu merci na fidèle casquette na ESP Media na musala malamu bozo sala bozo partager ba émission bozo partager ba message partout dans le monde et toleka na ko édifier bana na nzambe oyo bazana molili to toujours comme bango toujours na lumière. Merci liloba nzambe toloba toleka na ko Panzali Lobanaye partout dans le monde, partout dans le monde. Alors, il peut sous tous les canaux qu'on voit, oh, bazana molili, tous les canaux qu'on voit, la lumière, yé à coller canaux pambola biso. Merci beaucoup. Na musala, oh, boto le canaux sala. Merci na peseli sous bote na papa et do amani abo sanité. Mama GH na bosanité famille Amani Mobimba na pesi bino mbote Lioni Amani Feze Amani Man Amani bango nyonso na pesi bino mbote na bolingo ya Jésus Christ. Merci beaucoup. Message ya lelo ezali message euti epa ya molobeli ya Nzambe notre prophète Israël Mbambu, prophète Israël Mbambu na pesi yo merci na musala malamu ozoleka na kosala toujours pona kokota mabondeli ba retraite pona bana Nzambe baleka na kozwa ba message baleka na Biko par rapport na ba posa ya mitema na bango. Merci beaucoup. Minga kolobeza ite na pesi mbote na papa d'Alliance Mbambu wana papa na ngai na Paris na pesi mbote sikozali na bosanité papa Gibikuki na pesi Gibikuki na pesi mbote sikozali na pesi Charlene Nzazi na pesi mbote sikozali na pesi mama Lukombo Nana Lukombo na pesi mbote esika oleki na kozwa na bosanité mama Aïda Dimbu na Paris na pesi mbote esikozali Blaise Poati na Paris na pesi mbote esikozali. Merci beaucoup. Tozola na message ngai na bino avant tola na message tokanga miso to bondela po toleka na ko récit maloba ya Nzambe avec de prière. Merci papa na pesi lisusu merci po tozali malamu na pesi lokumu po tozali bolingo kasi na tango oyo yolekaki na koyeba yango koleka biso mo kasi papa tika na tango oyo ndeko nyonso akoleka na koyoka message oyo papa eleka na kozala hasard te katikati na bomoi na ye kasi eleka na kozala eloko oyo akoleka na ko tirer leçon par rapport na message kasi papa liloba no ezali koloba toleka na ko demeurer toujours na parole na yo toleka na ko demeurer toujours na prière katikati na biso ya bomoi na biso yango nde ekozala ba arme moko important katikati na bomoi na biso yango ekoleka na kofongola biso be intelligence kasi na bolamu na yo oleka na komimonisa makatikati na biso kasi père na tiki oleka na kopesa un mot juste katikati na prophète oyo akoleka na kobimisa message wana oyo ekoleka na kodifie bana Nzambe kasi eleka na kokende hasard te kasi liloba na yo ezali koloba tozala toujours na seya makolo na yo yo koleka na kotika biso te na tiki ndeko nyonso oyo akoleka na koyoka message oyo père oyo azali na baposa na ye oleka na kokokisela ye oyo nyonso akoleka na koyoka message oyo aleka na kotirer leçon katikati na message oyo pe aleka na kopratiquer yango lokumu ekoleka na kozonga lisusu bobele pai na yo na kombo ya moko notre Seigneur Sauveur Jésus Christ nde tolobi bongo amen 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 amen. Merci beaucoup na sengi na régie na biso na sengi na mon réalisateur Paul Guido aleka na kopesa biso image oyo tokoleka na kozonga na sima en image. Merci beaucoup et merci bien aimé dans le Seigneur. Nazaï un message moko de la part du Seigneur tant que naza ko prier kolo azolko na bandi kolo bapo na pays na biso Congo naza komo na nzamba te sanga kombo amunene e komboli makasi na mone kangisi matiti nyos nazo mona bata sanga mai na mona comme océan et nazo mona nzamba sanga ngome zolo bapona ba makasa nyos za oboka na maite et nazo mona ba makasa ebele ndambo ke na mai ndambo etikali nzamba zo bisanga na kati ya mboka na biso nzamba zo kende ko kombola nazo mona nzamba bisangai année 2020 eza année o nzamba bisinga na kati ya mboka la biso Congo nzamba osali kamo banda Congo banda nante esalama après kola bisinga lisusu na kati ya mboka la biso Congo naza komona na peuple oyo babengi congolais nzamba bisinga tana bino ekoki na moni porte moko mibale efungwami ya munene nzamba te sanga bazo benga ngo Jérusalem ya sika nzamba bisinga ba congolais ba kota na terre ya repos ya Jérusalem na bango ya sika après kola bisinga iboy na batu nyonso ba kamba ba mboka la biso Congo ba autorité nyonso nzamba senga na bino bo se repenti et pourquoi kola bisinga ke fimu na ye etelemi déjà likolo et fimu ne bani déjà ko tambola et quelque chose à la majorité de l'opposition ça soki nan na ebité mais kola binanga na ebisa peuple et na ebisa autorité ya mboka ke ngonga ekoki tant oyo eza tant ya Nzambe aosala na mboka na biso
Congo. Namoni bakomelinga 2021 et nazomona 2021 ba partir à janvier. Toza na événement moko boye lisusu ezala événement moko o nzambe asala makasi na kati ya mboka pe eza événement moko malamu et nazomona na main ekola lobili ngai ete nebisa peuple congolais ke na temps o tokuzali eza temps o congolais nyonso basali na nzambe nyonso basangana e bana nzambe nyonso basangana basali na nzambe basangana babondela tobondela nzambe na biso pona mboka parce que moment oyo nzambe azosala pona biso pona basali na nzambe ekola zoyebisa ngai basali na nzambe ebele bakotika biso bakokendaka bakokufa ndamu nde tokozala na bango oyo bakotikalaka pourquoi nzambe abi na ngala basali na nzambe bele en tout cas basaleli nzambe ndenge nzambe asengaki bango te bamisusu fale pa batonga baeglise me batongi baeglise bamisusu fale pa babanda ministère me babandi ministère bamisusu baeglise batongi batongeleli bango nzambe alobi na nga boye na kati ya baeglise ebele na mboka Congo surtout ya minene wana nzambe alobi na ngai ke kati na bango mpele aza kuna te kati na bango baza na nzambe te bango bazande na makambo ya mbongo mais kola lobi na ngai soki ba se repenti te en tout cas ezala mawa toza na mosana nzambe moko ya monene na Congo asala komo mais vine osuwa mabe na moni aobela ner lokwa ndet malade ya mutu malade ya mutu o abengi liboma et na sa ner na ye abanda kotubela après kola zo bisanga lisusu na kati ya mboka nzamba lobi na ngai pona Congo toujours na kati ya mboka la biso Congo et nazomona na mois ya septembre et naomona septembre bakomelanga pe octobre 2020 namona nzambe engasala eloko moko na kati ya mboka namona événement mais kola zebisanga pona ba étudier à Congo pe namona soulèvement na kati ya mboka la biso Congo namona soulèvement et telemi mais na kati ya soulèvement na namona eza ntenga mabete namona nzambe mutu telemi si batu wana bimi ebele makasi après namoni ke kola te singai ba soda batiki minduki na ba boyi kobeta pona namoni makile bando tanga e kule na kati ya terrasse makasi après kola lobi na ngai nike nzambe atasi na mon signe mo paraître likolo nzambe lobi na ngai ngonga ekoki na kati ya mboka pona Congo na biso nzambe lobi na ngai église ya Congo na mona ke diable akomi koluka akanga église en otage nzambe biso na biso serviteur de Dieu nyonso na bisi nzambe biso na serviteur de Dieu nyonso boza la prudent o azamo sena nzambe abungi nzela ta simba kista simba magita za ndokite et à servir à Jésus qui comme Seigneur et Sauveur et serviteur de Dieu nzambe biso na biso que non il faut telema makasi mi na prière eza na organisation moko boye ekoluke salama na kati ya mboka na biso Congo ezamba bi na ngala bisabino bo telema makasi na prière pas pour ko renverser organisation wana ya monde ténèbres ezaba zolinga nini balona nzete na bango na kati ya RDC Congo mais nzambe akokweisa bango kao après kola zo bisangai na bisa peuple congolais nazomona esandi wana namona makasi moto peli ya makasi et moto wana namona esandi namoni plusieurs personnes bakufi et kola zo bisanga eza na accident mo boye ya munene ba préparer et salama bakufa na kati accident namona forme ya avion mais kola bisanga na bisa peuple congolais toza la prudent to bondela nzambe to la mana nzambe e nzambe akosala pona biso nazomona na Angola nzambe abisa pona Angola et nazomona nzambe atesanga na moni Bangolais ezan likamo nzamba ngasa ya bango et kaka na avant fin ya décembre et tokoma na novembre na mona lo nzamba ngasa na Angola et na kati eloko na nzamba ngasa na Angola ekozala pona nini pona kolakisa bangolais ke nzambe anzambe et après nzamba abisinga ke azako sunga vie azako établir vie sociale na kati ya Angola na moni mutu moko alati ceinture balongoli ceinture na ye ya kala bazui ya sika bapesi et kola zo bisanga na kati ya Angola kuna nzamba ata sanga na mona ba changer de ceinture ba longola ceinture ya kala bazo ya sika ba okota mais kola bisinga ne bisa peuple angolais ba sala nzambe ba na Angola ezana mosala nzambe moko na Angola akufa mosala nzambe wana asala komo mena ndenga kisi ya magie nzamba ebiete mais nzamba alongole na mokili et kola bisinga ne bisa mosala nzambe wana que aza déjà na malade azobela nazomona inane c'est beaucoup mosala nzambe wana na omona ye kola zo bisanga asali ba aboti pe bana miyibi ebele na kati ya mboka ya Angola mais kola bisanga na bisaye ke mosala nzambe wana nzambe akosala pona ye alaxe ke azali nzambe après kola zo ta sanga na message moko na ko bisa
peuple de Dieu mikoleko ya nzambe asala eloko moko ya munene na kati ya famille ya Moïse Katumbi nazomona kola zo bisanga nzambe aotasanga eloko moko ya malamu oyo nzambe anga asala na kati ya papa wana Moïse Katumbi e nzambe ozwaye akende kopesa ye place moko boy e place wa kopesa ye e kamsa batu nyonso tu ba congolais belé ba okamu mais kola zo bisanga na bisabino ke kati ya papa wana Moïse Katumbi nzambe azotasanga ye moko nzambe tindela ye batu ya ba lobela ye so ngana lobeli ye en direct pene ka obisiye ke nzamba bisinga ke ada choix ya nzambe nzamba inga sale loko moko kati na ye po epesa solution na kati ya République démocratique du Congo après kola bisinga na bisaye ke eza na vent moko ya sika oyo ye akoya nango pe komema solution makasi na peuple congolais après nzamba olobela ngai na kati ya mboka na ngai toujours Congo na omona nzamba bisinga na bisa ba congolais nyonso batika komodire mboka na maloba nzamba binanga tous les congolais batika komodire mboka na maloba baloba malamu pona mboka na biso ekozala malamu wana ezalaki ba message prophétique o nzambe alobelaki biso après kola tesenga su mikoleko ya citation ekoma moins difficile na makambo ebele makasi parce que diable azoluka a manifesta kanga makambo nyonso en otage mais kola tesinga nzamba binanga autika diable asala bongote nzambe a confondre tozo kende na temps ya confusion c'est-à-dire nzamba a confondre batu ebele après kola zo tesanga nebisa bandeko moko ke ezana makambo Jérémie a prophétisaki ezana mutu moko nzambe abisinga nebisa ye akoboma yete mais nzambe abisinga akosala ye lokola esclave po alakiseye ke azali nzambe yango wana nebisi mutu wana boyebi ye un jour bokomona ke nzambe akomisa ye esclave yana message ezalaki mpona bapays nyonso ya Afrique e nzambe ayebelanga lisusu na mboka o Côte d'Ivoire e nazomona soulèvement makasi na mboka Côte d'Ivoire e nazomona soulèvement pe makasi na Cameroun et kola bisinga avant tokoma na ba 2021 Cameroun Côte d'Ivoire et un soulèvement pe na mona kola tesanga ba lobelanga pe na likambo etali Burkina Faso et nazomona pe isu na Burkina Faso en tout cas tourbillon mabe ezo na mboka Burkina Faso et kola kolobelanga pona Afrique d'ici aussi et nzamba bisinga na bisa mboka Afrique d'ici boye et nazomona nzamba tesanga ke bazo nommé et président moko ya sika na mboka Afrique du Sud mikoleko ya et nzamba tesinga président wana ne akomema changement na pays o Afrique du Sud na makambu ebele après kola to sanga na mboka o babengi Brazzaville nazomona mutu akotelema lokola le président de la République azala mwana mwasi mais mwana mwasi wana akosala penza tant ebelete ba luka ba assassiner yende ako remplacer le président actuel o azali wana na sima tant akolonga muto remplacer azamwa mwasi mais kola zo bisanga ne bisa Bramboka Brazzaville boy et kola bisinga ne bisa bango batika kisi koteka kisi pourquoi nazomona kola tesanga okoyoka pe ba matanga yosama mingi na Brazzaville ming ba wara et ming ba wara ba kokufa ebele batoyo bazotekisa ba kisi wana nzambe awmema bango peza na mosala nzambe moko makasi nzambe bazo utiliser makasi na Brazzaville bazo combattre ministère mosala nzambe na ba pasteur ebele mosala nzambe ngo nzambe tomboli ye pe na Brazza mais kola bisa mosala nzambe na bisaye ke nzamba zana ye pe nzamba osana ye ba grande chose abanga te nzamba zana ye pe nzamba bundela ye bitumba après kolo azomona sanga sou makambu na États-Unis d'Amérique et nazomona nzamba te sanga le président actuel avant asili sa mission na ye ya présidence abima et nzamba te sanga azaki na makambo o esenga sana na ba pays Afrique 5 ba pesaki mission na nzambe asa ba pays Afrique 5 et tant que na mtasa na 5 pays wana Afrique et ya okité na place wana azali na mte mais avant asili sa place na wana azali wana a conclure mission na ye après mandat ne na suka na États-Unis d'Amérique pe ba koluka mwana mwasi akamba mboka parce que nazomona na États-Unis d'Amérique mwana mwasi azu bâton a comme le président de la République na pays ya États-Unis d'Amérique après kola zo bisanga suna lobake na kati ya mboka la biso Congo nzamba zo bisangai ne bisa peuple congolais lisusu ke boye nzamba binanga moi oyo ya juillet moi oyo ya septembre eza moi oyo juillet août plutôt nzamba bisanga ke eza moi oyo to yamba ba visiteur moi ebele
août juillet ba visiter ba ndozaya belé so bota la télévision bo mona mois juillet août to yamba visiter ezana signe mabete ezana signe moko ya malamu et kola zo bisanga pona message pona Jean-Pierre Mbemba et nzamba zo bisanga na bisa Jean-Pierre Mbemba bisika azali kola bisinga ke ye nzamba pona kaye depuis bo mwana na ye a servi nzamba Jean-Pierre Mbemba faza lokola pasteur ate ya batu Jésus parce que mission nzamba pesa ye alobela kaye na nzela mwasi na ye mais papa Jean-Pierre Mbemba il faut prêcher Jésus-Christ kat na ye azana bâton ya commandement ya roté ya batu Jésus-Christ komema batu na nzela ya solo pe kola zo bisanga mwasi ya papa Jean-Pierre Mbemba azala lokola intercesseuse o nzamba temiseke pour soutenir mobile na ye en tout cas nzamba binanga na bisa bango famille wana ke bakangama na nzambe makasi renforcer ba prière et nzambe akosalela bango et pona kosukisa nzambe abisinga que mikolo ezo koya monde entier partout dans le monde nous les hommes de Dieu oya nzambe to telema ndenge to telema to bondela makasi po nzambe na biso akiti il y a un ange du Seigneur au aza en espace ange wana nazo mona azo travailler ma casse to mona nzambe siko physique comme ça comment les œuvres de Dieu physiquement ndenge authentique ko laksa batu kenon Jésus-Christ a koufate il est en vie il est le même hier aujourd'hui et éternellement wana ezaki message o nzambe ayebisaki nga mais ba président ebele na monaki plus de 4 présidents o bakotika biso na ba pays pe Afrique moko na pays ya Europe misat na pays ya Afrique mako na pays Europe bakotika biso bakozana biso le susté et la volonté divine ya nzambe merci wana ezaki ba message de la part du Seigneur o nzamba lobeli biso na ba sel na nzambe pe nzamba lobi ba pasteur nyonso bazaka pembe na ba chef de l'état kola ebisinga bo sala musana bino penza ndenge sengelete ba pasteur tout au bazal pembe na ba chef de l'état nzamba bisinga na bisa bino ba chef de l'état wana nzambe mutachai ba place wana penza mutachai bango pembe na bino po bo encadrer bango bo sunga bango na ba message oyo nzambe apesi bino merci beaucoup nazaki message de la part du Seigneur na bondeli po nango Seigneur na pamboli message oyo munyoso koyoka ngo tika azala toucher Saint-Esprit de Dieu merci pour restaurer mboka nanga Congo merci pour zo makamwa malamu merci pour ma soulagement et ozo mema makambo malamu na kati ya mboka merci pour nous changer makambo merci pour ozo mema eloko malamu na kati ya mboka na biso Congo merci pour Saint-Esprit de Dieu obundi bitumba pona ba congolais na kombo na Yesu tolobi amen merci yom tolanda ngai prophète azo lancer appel na mutu nyonso oya toute sami aza na posa ya ko contribuer pona misala ya nzambe bible zolo ba un jour Achabeli un jour Ézéchiel abeli et Bible lobi achakene ko luka ba docteur et memaki na liwa Ézéchiel luka nzambe abi Seigneur souviens-toi de moi ozala posa un jour nzamba kanisa yo akoma kombo na yo na livre ya souvenir un jour oza mutoyo osali kombo quelque soit au sala comboté au soutenir misala nzambe église pentecôtiste prophétique la parole puissante eza kofutela ezo lancer appel na mutu nyonso o akoki kosombela église lopango tolobi bien o akoki kosombela église lopango et soki asali yango nzambe akozanga te ko pambola ye parce que soki yo osali acte wana nzamba osalela mutu mo na bible atambola na Jésus te afanda pena Jésus te mais tant Jésus akufaki azoye matanga Jésus en charge a sombela ki Jésus le boulou place bakunda ki na cimetière neuf pe Yesu c'est quoi na cimetière neuf ya ba riche et mutu wana tilelo a génération na des génération nzambe ayebi famille wana yope olingi okota na famille ya Yesu pe famille ya nzambe sala acte moko pour un jour nzamba otuna yo tango na mokili na sia moi osalela kinga nini église eza na posa ya endroit okoza na eloko moko ya valeur o eza na capacité moko ke bakoki koteka ngo basombi mabele soko sali acte wana nzambe apambola yo appel na lancer na mutu nyonso o azolandanga oyo penza asimbami asutenaka misala ya nzambe église na biso toza na posa mutu apes asombela église lopangu pe soki mutu ana makasi ya kotongela pe église asombi lopangu pa tongi yango nzambe akofuta ye pe nzambe akopambola ye bible lobi lona po yebite mukolo kobuka lona na musala nzambe nzambe akopambola ye pe na lobi na za clair tant bakosomba lopangu église mutu ana soka lobi na biso ke bo
bo témoigner te boloba kombo na nga te tokoloba te pe mutu yango toyebisie toza clair surtout nga prophète naza clair koyebisie ke ma tango kosomba lopango église tokotia kombo ya église ni kombo ya prophète non kombo ya église parce que ça eloko ya église eloko ya nzambe eza eloko sacré eloko wana yo kosombela nzambe lopango ekozala ti référence moko malamu de génération en génération ti enlèvement ekosalama biso tokende yango ekotikala mais nzambe awazanga te kopambola yo olingsali bongo ke po église ezala na adresse fixe yango wana na lancé appel numéro nanga ya contact okozwanga ezali plus 243 90 77 87 672 plus 243 90 77 87 672 plus 243 82 60 64 863 plus 243 82 60 64 863 wana ezalaki numéro ya mosali na nzambe le prophète Israël Mbambo so komaki bien te plus 243 90 77 87 672 na suka wana ezalaki le prophète Israël Mbambo ba message on apesi bato na tengi ba kombo na bango te po na publicité na tengi ba kombo na bango po nzambe ametenga cœur na tanga ba kombo na bango mutu na mutu o na tengi kombo na ye na pesi message pe na respecter bango nzambe abatela bango parce que kat na bango ba na mission ya ko servir nzambe. Merci, bye bye, tokutani mikolo ya na même chaîne na même heure. Nzambe apambola bino. Bye. Merci beaucoup na balandi bana EHP Media. Merci pour na fidèle na bolingo na patience da oyo so boza koleka na kosala katikati na EHP Media na yebi message oyo misusu bakobanga ba misusu bakosala so na bandenge ba misusu bakozana ba inquiétude bakoloba boye te balobi eutaka ya pai na nzambe kasi biso bana na nzambe toleka na kosala analyse toleka na kokota pe na mabondeli ezape lokola yo pe soki tanko yoki message okosenga ni senga na nzambe aleka na pe ko révéler yo nzambe eleke na kopesa ope intelligence ya par rapport ya message oyo leki na koyoka na ko sala ngondeki na komemela ngondeki na kolandela ngondeki ni meloko ya motu yo to senga nde esprit de Dieu eleka na kotambusa biso eleka na kopesa biso pe lisusu makasi. Merci pap, merci mingi ya koloba ezali na pesi mbote na ba fidèle ba abonné nyonso ya EHP Media eloko ya ngai ya motu yo na kosenga na nzamba lola aleka na kopambola bino aleka na kokisa baposa ya mitema na bino oyo bozana yango na oyo na bosengi te kasi nzamba lola aleka na kokisa la bino aleka na kokisela bino mais tozana kondima nyonso ekoleka na kimia nyonso pe ezana kimia pe toyebi biso to confia epai ya Jésus Christ Nazareth na makila na ye yango na biso toza balongi. Merci beaucoup na pesi lisusu mbote na Charlène Nzazi na Paris na pesi mbote siko zali papa d'Alliance Mbambo wana papa na ngai na bosanité Gibi Kuki na bosanité pa mundaya balobi na pesi mbote balobi pa mundaya na Paris na bosanité hérité Ikele 565 vrai na Paris na pesi mbote siko zali na bosanité famille Bikuki nyonso na pesi bino mbote esika boleki na kozoma na bosanité Benjamin Bikuki na bosanité Wivini Bikuki na bosanité Peko Bikuki balobi salon Peko na Paris Peko Bikuki na pesi mbote siko zali na bosanité Die Koleka Motema Elena Tanda na Paris na pesi mbote siko zali na bosanité mauvais Didier manager balobi Regen Fall Samba na pesi mbote siko zali na Paris Regen Fall Samba na pesi mbote esika oleki na bosanité Christian Lukengu na États-Unis babi Christian Lukengu na États-Unis Christian Lukengu na États-Unis babi États-Unis linde makambo Christian Lukengu. Merci beaucoup tokutani mbala semana bosanité mon coordonnateur Ekibumba babi na makasi Ekibumba ne to telema boy apesi ba privilège to lekana ko parler to lekana pe ko mona itanga moke na grâce ya Ekibumba. Merci beaucoup na bolingo na yo. Merci na bosanité garçon Bilima na bosanité Papa et Edo Aman, famille Aman, Union, sur la PCB, mbote, bye. Merci beaucoup.